New ABC One TV, votre chaîne d'information. New ABC One TV vous diffuse des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses. New ABC One TV, le génie de l'information. Mbote na biso balandi ya ABC One na yeka koyebisa yo ke yo mutolandaka émission na ngai to sambela elongo église et ses réalités lobi tozo banda sil témoignage ya Saint-Esprit na kat na vie ya batu banda lelo kolandanga na New ABC One. New ABC One nde okomona programme nyonso ya tos bo sambela elongo ya l'église et ses réalités na ce que le Saint-Esprit a fait. Landa na lobi malamu na New ABC One. Ba nyonso ba sabonaka na ABC One, bo sabone lisusu na New ABC One. Kuno kokuta na pasteur Didier Lompinga Sango Mokonzi oya to sambela elongo église et ses réalités. Na yebisi yo ko banda lelo landanga na New ABC One. Ko sabone oyebi kaka. Okomona na mupanzi butu ya rouge eza o cliquer kaka ekomi noir wana osabone ozongeli kozwa programme na yo ya losambo nzambe apambola yo mutolandi ngai. New ABC One. New ABC One esiko kokuta makambo ya kitoko ya sika na kombo na Yesu Masia. Na ye ngai mosali na bino koyebisa bino eloko yoke le 22 décembre kolo achebiso na motema losambo moko oyo toko sala pona mboka toko sangana na mama Océan de la Presse na pa pasteur na katina église la gloire de l'Éternel pona ko sambela pona mboka bokomona ba réalité ya makambu tolobaki na ba prophétie nyonso oyo ebimaki pona mboka le 22 bisiko zali na Amerika na Asia na Europa na Afrika bisika nyonso zana biso longo de 10h à 11h tozana prière pour mboka. Que Dieu vous bénisse. Bokotala yango kaka exclusivité lango na New ABC One. New ABC One nde mupepo ya sika eye. New ABC One nde ko sala biso mafuta ekoba katango nyonso na bomo na biso le 22 kolo apambola yo soko zana souci ya mboka na yo le 22 tokutana en direct benga biso losambo pona mboka tika nzambe apambola yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. New ABC One TV, votre chaîne d'information. New ABC One TV vous diffuse des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses. New ABC One TV, le génie de l'information.